Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, bonsoir, bonjour, shalom, famille Libota. Hey, Nzambe Nangaye. Famille Libota, beaucoup de temps, Bomatselanga ba focus, cher des poules moko, pas comme possible. Voilà. Bah bonjour, bah bonsoir. Et que dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo na biso na banda kuna bino. Vraiment bandeko, merci na bandeko nyoso bazo komela biso, bazo benga biso. Vraiment ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, merci vraiment. Na ba soutien na bino, na ba support na bino et voilà. Merci na ba partage, merci na ba j'aime na bino. Alors nazo ko inviter ndeko moko, ceux qui na no s'abonner te, ko hésiter te, s'abonner pour la décider. Alors famille Libota, je vous aime beaucoup, merci pour notre soutien à Bino et depuis Chalov on est ensemble avec vous. Voilà, bandeko. Dans le baki na osa la analyse ya film na suka na kokite. Attendez na osa l'analyse na osa l'émission na lenga na bangi mokili. Vraiment avant na banda émission nanga bandeko avant to se plonger na kati ya bain ya dikambango. Vraiment, bah, félicitations na Kodiamboka. Plus 243 poutines de l'écriture Belle Vie. Franchement, Bandeko, non, elle a encore tapé. Et le but, Pasteur Mike, tu as tapé. Hey Seigneur, il y a une inspiration. Bandeko, naza na cuisine, nazo sokola basani. Je me demande, Belle Vie a ba inspiration wapi. Soko tali na ba filme na ba chaîne na ba tumsusu bandeko eza kotonga te na webisa bino eza pe flatterie te nazo ba vérité parce que vérité je sais que nos vérités blessaka mais etikali vérité je ne flatte pas ngana za mutu moko na observaka trop soki nazo tala filme ya Belle Vie soki naza na Belle Vie TV bandeko eza flatterie te to tchaki fanatisme à part non na banga kama moi sur l'inspiration na. Donc azo mema biso na ba niveau moko na oyeba te to benga ndoki to benga Belle Vie nani parce que inspiration ya Belle Vie eza tout autre bandeko to tchaki fanatisme à part to solo la kara pembe film ya crime de la noblesse somo. Épisode auto uchi kota la awawa 6e épisode bandeko na oki chair de poule na lobela mingi tableau ya Cardozo Omar na Vini na hotele mananu wana ndelo ko tininga na ya kosala kaka analyse bandeko conseil moko eke na filme oyo nga loba toujours que no biloko nyonso Belle Vie amemelaka biso eza ba vie réelle nde eloko ezo se passer na mboka na biso bandeko basi bomoni lokoso kune komisi Cardozo ekomisi Cardozo mbongo ya mutu mususu ezalaka ya kolia te bana basi bafi mbongo mususu ezalaka ya kolia te ya okangama yo na kingo okebi te omibomi botala niveau ya Cardozo nazo ya na oyela pe na Vini na oyela penza Vini parce que awa il faut to lobela bango nyonso rôle oyo Cardozo a joué na rôle oyo Vini a joué na simbi na no Cardozo parce que eza la in lelo na réseaux sociaux. Et comme eloko mukeka koto ozo chine à partir à réseaux sociaux. Ce qu'on a ezo lekela ngai
réseaux sociaux, il faut savoir que non, ils ont monde moko o ils ont la vitesse et puis ils ont la lokuta et belé. Bande o nazo révélé bino. Au moins les réseaux sociaux, ils ont monde moko ya vitesse et puis na vitesse wana ils ont la lokuta na lokuta. Na ngina lobanini. Yo ndeko zui ata soki mundiela facilita ba téléphone, ba réseaux sociaux et tout et tout. Bandeko, bo éviter que non monde à réseaux sociaux. Ceux qui te 100%, sur 100, Tokyo, 90%, c'est les diables qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Il faut que mutu oyo au sambe la kate, no kyo kota penza na ben à réseaux sociaux. Parce que tozo mona ba te belé bazo bunga. Comment na monde lelo yo kyo ça la confiance na mutu moko na réseaux sociaux kaka boye banité beaucoup tanité bo bandika ko solo. Bo mante ke no kane na uchi koloba. Monde à réseaux sociaux, eza na vitesse. Mais ça peut na lokuta ebele. Phone ezo bomisa, phone ezo bongisa pe vie. Est-ce que ti lelo na poto mibali bazala kaka ya kobenga kabasi kaka na réseaux sociaux bolingani bobandina kotindela bato mbongo. Soki siko mobali yango bandeko, mobali yango na opesa bino nani témoignage ya mwasi moko. Mobali yango ka vini ndenga yaki boye pa ye ko lukayo. Atindelo bambongo. Ye Cardozo asali nini? Ailie na ye mbongo, c'est-à-dire que non vini azaki muto baguna ete. Et yebi kaka ye parce que soki totali ba document oyo vini abimisi ya ba transfert. Eza ba mbongo ebele oyo atindela ki Cardozo. Nini saki que non Cardozo abo ya siko mobali ya poto atindela ke mbongo et andi masikoyo Omar Inakin. C'est-à-dire que non, à mon avis, atala ki que non, à Omar dozane awa, et puis azo travailler, azana poste moko ya bien. Lokoso ya banabasi. Banabasi. Omoni loko oyo Cardozo asali. C'est à la in. Cardozo kuto pe sanzambe ne merci parce que vini azata mutu. Donc c'est une personne humaine. Mutu mususu boye azane mutu monde à ténèbres. Bo solo ne bien ya utindela ko pe bambongo ayepe bandeko ayepe boye mais aza mutu monde à ténèbres bandeko to tambola kana sa moyo to tambola na batu bato monde à ténèbres diable azarizer moko oyo o comprendre te il faut zaka mutu moko boza yo penza lo sambo nde ya yo tu vas comprendre o ngana biloko ngana zoloba. Bande omoni ne totambola na balabala totambola ka tolekana kana bato akufa tolekana na bato belé o ba uti na ba monde à ténèbres et ça parce que tozana ba misu mibale. Comme pour dire que ne faut jamais que ça la confiance. Kala kutu bato ba nosa ba relation téléphone ezala ka te za ka foni bon kala boto lo bela pe kala te lelo pona monde ngo ya réseaux sociaux. Sur 100% monde à réseaux sociaux ils ont détruire. Si ko ye Cardozo tangwa sala ki bon apesi pe raison te pourquoi aboyaki vini et si l'on te boya ta mutu ke non mutu atindela ko eloko te kama solo ebele ba français ebele na phone yo siko batindela ko mbongo. Tout ça c'est quoi qui mouyibi parce que vini a lobby très bien que non a bloqué partout a bloqué ke pour nani pour ça ki nini a kota ki na libala siko chose grave vini ko kitana ye na kini wana ezaki azarte. Omar atindela kaye ba photo ya koloba ke non cousin na Bali. Oh Bali atindela ba photo ya mwasi. C'est parlant de vini à comprendre de moi c'est à Bali. C'est pourquoi bloquer ngai na ba réseaux sociaux nyonso. Oh, de place kanda ezaki vini pour kitana kini. Vini tangwa kitaki ayeba ki ke non moi c'est Omar eza Cardozo. Moi c'est ngana bana vivre na réseaux sociaux. Libala réseaux sociaux. Bandeko réseaux sociaux quand ndenge bozolanda biso batu bandeko ebele bazape batute bato monde à ténèbres parce que c'est le diable qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Diable penza bandeko. Alors bref ça que non bandeko bomi batela bambongo mususu za ya koliate tala Cardozo ndenge dongoli misu na mike afongoli munoko afongoli misu donc asuki. Maintenant, moi, je me demande, logiquement parlant, Cardozo tangu vini à Koti, a moni déjà.
dire ya Vini aoyoka déjà dire ya Vini une femme sage bâtit sa maison une femme insensée la renverse avec quoi? Avec ses propres mains. Na ngai neti ngama BBC na place à Cardozo bandeko dans la vie il faut toujours kozalaka souple parce que dire ya Vini ezaki déjà mabe makasi dire ya Vini ezaki déjà makasi et mabe makasi oyo ye moko Cardozo ayebaki déjà que non awa ezanga donc ngai awa na osala nini nako simba touche na ebité famille libota bokomela nga na ba commentaire Cardozo il fallait sala nini parce que soki nga siko nga na opesa nanu avi na ngai na lobité que no ezala bongo avi na nga parce que na minicho mutu na mutu azana avi na ye mutu na mutu azana avi na ye elobi ye moko Cardozo ngai na lie mbongo me na lia ki onde nzoto te pourquoi yo lingi olia nzoto nanga mabe ya Cardozo po neti nga na lobi avi na nga kolana na ba dire oyo Vini a déjà pesa déjà position et pas Omari azo expliqué makambwana déjà Cardozo a mikuta ki déjà na katia makambwana nini ezanga ki kobenga mobali a wiklo papa makambo ezabwe parce que bolala na yete bobima na yete olia mbongo o ezala déjà esale maka déjà oza mwasi liboso te keno batindeli mbongo na poto olia esale maka nango ata basali théâtre boy eza conseil mais ezaka na batu ba bando china batu na réseaux sociaux wana eza avi nanga kolana na ba dire ya Vini Cardozo il fallait ka benga mobali na ye papa talanga na chambre bovandi bosolo lio opesi position tala ezabo ovandi si pe Vini mobali moi soki ko inda wana indi soki ko beba bebi soki ezake no boko bongisa boko cha ba point sur les i bobongisi parce que na miniti oyo yo zwaki nde mbongo na ye oleki ozwaki nde mbongo na ye mais ye pourquoi aye abanda ko utiliser yo alianzo to do ye moko alobi ke non je vais te consommer likambo ko consommer onde salinga pasi Cardozo attaque non o se retrouver na nini yango bandeko netinga ekoinda kaka je vais expliquer na ngai yo na ko expliquer ka avant tant na yo ki oyo papa na yebiye tant kaka Vini a kotaka dans la vie il faut kozalaka souple bandeko dans la vie oyo il faut kozalaka souple déjà yo monaki déjà que non bon on eza avi na ngai mais avi na bino bandeko na osepela boko milanga ngo na ba commentaire et ça nga bien po epesinga trouble moko Cardozo ko kiko komi tanda na mbetu bongo te na likambu nini yango et puis so to bito zonga et pas Vini il est méchant trop même parce que Omari a salié loko mokote Omari a yebaka te que non Vini azo bimanana nina Cardozo ce qui peut-être Omari a yebaka relation na cessé azui Cardozo peut-être eza mabe mais peut-être na ngambu wana ne Vini alingai peut-être asaka na Cardozo ndenge azo saka na pona koyokisa Omari mutema pasi mais Omari a sali Vini eloko mokote c'est son frère ayambi epe bien na ndaku kanda ya Cardozo peut-être il fallait vendre vieux ndeko nanga mobali mwasi oyo balibiata bandeko makambo yango ezaka tokobela maboma bomoni Belgique kuna zo mema biso tokobela maboma na ba question ba qu'est-ce que c'est ba question belé parce que na minute on a mis tout nini sous na lobby pourquoi lorsque Omar atindela Vini photo na nani na poto ya koloba ke non cousin na bali mwasi nanga na bali ye o mbala moko ningaka indi c'est la Cardozo na musika te vieux mwana anatala momi wana te tala bo ekutu na tindela otinde ba preuve peut-être ya ba document ya ba preuve ya ba mbongo tindela ka Vini ngai pe ko salango mabale bele pe sala peut-être tika wana mutu te ta déjà china kangai donc aza faux momi soki yo pe balier peut-être ba no bima pe di banda mais Vini le cœur de l'homme Vini a salinini Vini a lingeli kaka bango boule mais soko tali Omar aza na problème na Vini te siko soki tokoloba to kende sikoyo na mozindo le karma existe eza que non Omar azozwa li futi ya oya salaki belle vie
Parce que le malheur, au moni mabe, o to sala ka na se amoy oyo. Et futa maka a na se. Et puis baloba mutu o sala mabe, azape musika te peut-être ka ndeko na yo. Pour ceux qui to tala bien, vini Tokyo condamné ya koloba non, Omar a sala yo eloko moko te. Ce qui peut-être Omar a yeba ka relation na yo na Cardozo, abeti yo mosinzo. Mais bokauka kibino nyonso bovanda ka kimia bomela kika ndenge ezalaka ba makambo yango. Elingo zata na moi sens muke. Na oyeba te siko sort ya makambo yo, sort. Il fallait peut-être que non. Vini a yebisi Omar te ta moi sona boye. Ok, to ça le léger, to ça la moko boye poto kanga e bien. Vini a vanda ki na e ya vandi alobi te. Afuta ba 1000 euros ya ko kitakin pour que ne ko simbisa. Cardozo touche. Siko Cardozo ninga zawana. Alaleli na e kaka ber ya Omari. Alaleli ber ya Omari. Omari lo kwa sala belle vie. Parce que malheur ndenge yaka bandeko et yaka na ba sens belé. Et yaka na ba sens belé. Ce qu'on a zo tuna Omari na vini ba ko suka ndenge ni parce que ndenge zo kende à la fin des comptes et koyebana. Parce que na flash na monaki Omari asaki ne ke ko luka lisusu belle vie. Est-ce que vini azo sala bien? Vini azo sala bien te parce que Omar a sala ye mabete. Tout le monde a vengeance moussou ça peut-être Omari peut-être aboma ou encore a salé loko moko na famille ou encore abimana le qui peut-être a vini et vini a tikala na mutema na pasi wana na mutema bi que non vengeance ekozala et na vengeance wana olobi te lokwa ya bali na koteleka na ndaku na obimaka na mwasi na ye ezalaka bandeko ezalaka mais façon vini a eko punir Omar yango penza c'est grave Bellevue aza somo to suka mayela to suka mayela wa tozo suka mayele awa vinyo ya salobi ke no ako consommer Cardozo fongoli munoko fongola misu mabe abi ako consommer donc asa consommer déjà 15 etikali 13 parce que ça transfert en bongo azana ba reçu au moins 18 déjà a consommé 15 etikali 13 assassi lobeli na lobeli après yebise no telema tokende hein pona ngai soki ezaki ngai nde la place à Cardozo na kotanda kutu te parce que na minute ope oza na mbongo wana te na otanda nzoto te soki ekobeba bandeko yango wana une femme moi si faut pas kozalaka faible pona mbongo Cardozo semble donc pour elle asuka ki mayele netinga na kotande loko moko te na mbetu jakutu soki koyinda libala ngwe beba ekobeba papa omoni ndeko na yo oyo azaka na poto omoni na sololika na mobali c'est à vous maintenant les cousins bino de famille bo solola na kovanda to na kovanda te parce que la vie continue après tout la vie continue ta siko valeur à moi si à libala eza wapi et pas Cardozo valeur ya moi si anda kwa libala eza wapi na minute nani Omar a komi ko complain que non bazo servir yete siko moye ba servir exactement parce que nzoto ezo kokate donc vinia zo consommer na niveau moko pas comme possible ce que azo melango pe mondongo tozo ebate siko vinia zana kanda ya Cardozo to azana kanda ya Omar parce que Omar bazana ye problème te ah Bellevue okobelisa biso maboma Omar baende ko pinir ye mais façon ngo ba ko pinir ye mabe makasi ngana sepelika te le fait que no Cardozo azomitanda jamais kutu et oloba ki déjà bi olobi que non na lia onde mbongo mais na lia mbongo nani nzoto te siko pourquoi yo lingi olianga mbongo olingo olianga nzoto ya maka mususu ke yo ba koma na niveau oyo Cardozo akomi te
wana ezanga ba vi na bino bandeko bokomelanga na ba commentaire film oyo Dacosta pe kuna na Daeli mwasi belle vie to lukelo ka kombo mususu to peso mutamaseke to comprendre te po bandeko nazotikala na film na o comprendre te sikoyo na place na tableau ya Cardozo na yoki chair de poule parce que bango moko na yena vini façon ba kenango lokole eza ya solo na mi yokeli na nga moko mwasi na yoki na nzoto na nga mawa dozo mille esprit sakana na ye belle vie ba yeke no place à fallait ko chaka dozo wana mille esprit. Voilà la grande famille. Aimez partager. On est ensemble. Le but total la suite. Je vous aime bien. Ceux qui n'ont pas s'abonner. Vraiment, félicitations à Belle Vie Kandi. Famille Libota, bon, ma focus, bon, ça peut vie na bino. Consommation et vini, pardon. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.